Mbote ba imboka bozali branché connecté na programme Oyo Mama ni talk show nga bino ndeko mana mboka Josué Bolowa na eliso na betando na bino ya mike pona kopesa bino sango malamu oyo nga moko nazala ki surpris na yango to nazolo ba mama ni ezali agence oyo to ezali ko sunga biso bana mboka to ina kati Afrique du Sud awa pona ko sunga na nzela ya misolo bandeko na biso bazana kati ya RDC. Alors nazali nga mon côté nazala na yambami na kati ya cadre oyo na kati ya mama ni office park na bango bisikani na kosola na ndeko Caleb o na koyamba eboye malamu mwana mboka Caleb. Merci ndeko Josué ngai comme na ndeko Caleb na ko sala awa na compagnie Mama Mani. Compagnie Mama Mani ezali o ezali ko sunga bana mboka na kotinda mosolo na mboka ya Afrique du Sud pour na mboka ya Congo. Et puis na mosolo moko na ba frère na biso pena o ezali ya talo moke. Donc compagnie to tina mbongo na bamboka ebele. Alors Congo pe ezali moko ya bamboka o to ko tina mboka to tina mbongo. Donc yango lelo to yambio pona kosunga bandeko na biso baye bake ezali na compagnie moko ezali en Afrique du Sud kosunga bango kotina mbongo na Afrique du Sud kokene na Congo. Docteur Ozoka Mama Mani ezali transfert ezali société agence to entreprise ya transfert d'argent international. Mais pona kokoma moko ya ba Mama Mani pona kotina mbongo esengeli kosala kokoma moko ya ba Mama Mani kozala client ya Mama Mani nde tolobaka ezali juste kaka na téléphone na yo otosengi yo mingi te kaka na téléphone na yo ko télécharger kaka application na biso ya Mama Mani otokosenga ochaka kombo na yo c'est-à-dire kombo na yo ya mboka nde tolobaka et puis kombo na yo babotela yo peut-être kombo ba pesa yo et ocheka ka numéro na téléphone okozwa notification notification ne kozala juste et kozana ba numéro moko minei donc ba numéro minei wana nde bano kosunga yo chaque fois soko lingo se connecter kaka numéro na téléphone application na biso Mama Mani na ba numéro minei to benga loko code de secret et ko sala juste se connecter o bana kotina mboka na mbongo na Congo kotinda ngo pendenge ni nazuka ka téléphone à télécharger po ikoma na Congo ko sala ndenge kotina mbongo na Congo mutu oyo lingi kosunga o ni kotindela mbongo papa mama bakisa kaka bakombo na ye o to benga lokola bénéficiaire muto ni kosunga o chaka kombo na ye wana o che numéro na ye alors nani ko insister vraiment ezala numéro o muto akosalela kuna o cheka ka numéro na ye o kozwa kaka onyati mosapina okaka na kombo na ye ozui montant oyo kotindela ye et puis tona ba place belé okokende ofutika ka mbongo muto akozwa mbongo na ye kuna toko travailler toko sala na Airtel Money na Western Union. Donc kuna nde ba dia ba partenaire na binomi ba bisikani ni ba congolais kuna ba kozwa mbongo yango auto benga partenaire. OK ezali malamu pena donc eloko kosala ezana no télécharger application ya Mama Mani okotisi ba détail na yo okozwa pin ko nde komi lokola client permanent et nyonso za na ndako na pongi na butu na tongo ata na nzongo okoyi kotinda mbongo yango wana yo ezali pete makasi vraiment ba faciliter biso alors eloko nini si bande kwa diaspora Afrique du Sud ba koyeba na oitali Mama Mani bande kwa diaspora eloko na lingana epsa bango Mama Mani aye ko pangusa pinzoli na bango to na mboka libanda ko luka et puis okoluka ofuta mbongo ezala mingi te yango wana Mama Mani donc azosunga o bengi de façon sociale ko aider bango et puis na ba période o ya milulu o ya ba feti toza même pe na ko sepelisa bango kotinda ka mbongo okoko kota na concours gagner 200,000 rand ya cadeau olobi 200,000 rand 200,000 rand de ko ça enregistrer kaka tant otindi oza na chance ko gagner 200,000 rand okoti na kata compétition voilà donc il faut na kotamba vraiment merci mingi alors tokosenga na batonini basala nini ba télécharger kaka application base la kutu te base la lobité ndeka to ko solo ba ko landa ba télécharger application ba banda ko tinda ba ko mona ke en tout cas ndeko Caleb olobaki ya solo pe ba numéro na biso ezali wana na écran ceux qui question ezali ba benga biso toza na service ba ko travailler moko la lundi ti dimanche ba ko répondre na ba question na bango ezali facile ba na mboka ba imboka ba congolais boza na diaspora bozali na kati Afrique du Sud ko tinda mosolo ezali komi nango pete bisika yo zali na place ovandi o télécharger kaka okomona ndeko na okuna na Congo na 4 points ya Congo mobimba akoza misolo na ye na bo pete nyonso eloko na kosenga na yo zwa kaka téléphone kotisa kaka Mama Mani na kati kotisa ba détail na yo et puis okomi client butu nyomoi okosunga bandeko na Congo pona koza misolo wabino ndeko Josué Bolowa masango malamu elengana memela binango wa nzaba pambola bino
Mama Money, more money home.